Oui, tout ça à quelques mètres dans chantier naval Ndolo, sur poids lourd, tout près à c'est après à Bralman. Ndeko oyo babomi et puis baboa qui est awa. Bomoni azana ba ceinture de sécurité ya mituka. Donc ba leva qui et puis babomi et baboa qui est awa, babotole nyonso tozomona tazana identité morote et oya yebié oya koki ko reconnaître elongi oyo amekempe ko localiser puis ko informer vraiment pour na batu ba mekempe koyeba. Vraiment, et nous tous de la service à scientifique, ba mekempe ko sala. Vraiment, bosunga biso, bomoni place tozale, vraiment. Toza c'est poilo, bosunga vraiment, bosunga, bo mekempe ko localiser elongi oyo pour que non bo informer na famille.